Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Neti Raïs, Bozana est bien. Non, Bagui. N'a-t-il le verre avec mon chou à terre. Kaye Pazandeko a fait formation et pas président Bobo. Parce qu'on est si battu le roi Babango, nous en avons bien nini. Donc, un grand roi, il y a nous en est bien nini. Zoua. Atwalinga ba mona biso to dinda. Succès ça la repassi papa. Et nyoko la ronde boy. Mona batu ba mate ya mbuya ronde boy. Ngaba bengo président to tikela au président. Ngaba bengo leader to tikela au leader. Ngaba bengo formidable to tikela qui formidable. Hein? Ah, succès soit ronde boy, soit ronde boy. Je te dis cette chanson muta keto. Olinga qui président to tikeli yo. Est-ce que groupe en Isaki yé Babi Yalinga président. Oh, mais c'est notre président, c'est normal. Il y a mon groupe, il y a Toto travaille dans l'entreprise. Il y a des patrons, pour ceux qui banque, bonjour patron. Parce que le quoi est président du groupe. Parce que ce président de l'ongoli, moi je suis éducation. Donc comment c'est là président na yo jalousie. Oh le batikelo qui président, il y a des couple la bombe balé. Mais nakacha Raïs nakacha Ada hein maele ya bobo format ba mi balete lo bobo na nakacha bango ti vous apportez parole na bango o porte pas o est-ce que ba ki Ada ya na groupe bobo pona ngam na bena ya groupe bobo o yebaka fait ça bongo ba mi fula ma bango moko pour aninte président Ada Ilunga Star Boys aleka pe na TV bango nyaso balobaka wana on a loba ke no ezali kambo éducation on a loba ke no ezali kambo éducation na utako loba ezali kambo éducation yebisanga mwana o azo formation du début jusqu'à la fin pas bobo o ya bima le ba ko tanga ko mona poto ko mona na Moscada c'est ça bongo à quoi bon ko la kisa gentillesse na yona mutu so bokutani na eboyi ah bon yona mutu so apprendre mais derrière mon Congonaye ou le baba n'importe quoi. Vous comprenez? Parce que le président Bobo a tenté de la télé pour aller au Makambo banana ba loba. Et en sens ni la récréation. Donc à dater d'aujourd'hui, nous devons s'apprendre les sous sur le président na Bobo Manoka. Ah kuta ndena ngamoro. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo que c'est topengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya android. Ta ya kilo wanga. Osuwa. Dr Guilain le Bourgeois pour voir l'opposo. Pour vivre parce que pour ça on a besoin de place na mo quoi. Pour prendre ba benda beauté. Oni bando benda beauté. On dans la peau ya bébé. On ça vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Voilà, bonjour à vous, aimables internautes, vous qui nous suivez de partout à travers la République démocratique du Congo, pourquoi pas partout ailleurs, hein, à Brazzaville, Poto, plateau de 15 ans, Mongali, ici dans toutes les 24 communes de ma capitale, qui est Kinshasa, pourquoi pas France, Suisse, Inde, donc partout, des fois vos petits écrans, restez toujours connectés sur Congo Liziba TV avec votre humble servante Nadège Kimana, autrement dit la calculatrice de la presse congolaise. Je ne suis pas seule, hein, je suis avec mon invité, donc on va parler de tout ici. Donc avec mon invité Sheila, à qui je dis bonjour. Bonjour la calculatrice. Bonnie.
Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Ah, puis bah déconfiner biso. Vraiment, donc, tu peux savoir que mon encolo quoi. Pour y aller mettre tout, donc voilà quoi. Moi, mbote na bato balingaka Shila, bao ba fan na yo, pe na bao balinga côté moi mbote. Taka biso to uti kozala confiné. Ka ba kantaka te bata gombe, pe biso pe bata cité, pe biso pe to mizela ile akika wala. Vraiment. Donc to komisko biso so déconfiné. Na bato baza pe na libanda ba risquer pe ba fanda ki ba misu ba kufaki ba misu baza na pandémie ou ya coronavirus. Un petit mot par rapport à ya pandémie na biso pe. Donc vraiment quand on tout le bas nzambe ndaza mettre ya nyoso. Oui. Ce qui va permettre biso, ça va permettre biso grâce aux autres à la tilelo en vie par rapport à makambo aux à la maladie ba coronavirus. Ayebi pourquoi? Ayebi pourquoi tiki biso tous à la toujours kaka tête haute tous à la toujours nzoto makasi. Pour nous peut-être au tête tout ça na mokili. Donc je profite de l'occasion pour na ko pesa batu nyonso balinganga na ba balinganga te ba bon déconfinement na bino et puis ba bonne chance ba bonne chose na mambo nyonso bosala sans exception. Merci beaucoup. Shila batebele ba yebio mais ngape na yebio mais oza un fan moko oya bakisami azotala Congolese ba TV mais azokomituna Shila zanani ba yebika oza comédien. Moi, rétrospective Mouké avant tout comme Awa, qui est vraiment Shila. Merci beaucoup. Bon, pour la respect à ma fan, à nos lunettes. Moi, c'est Shila qui t'aime bien. Artiste et comédien, j'évolue au sein du groupe Les Étoiles de Bobo. Donc, à qui j'ai dit déjà bonjour, mon président. Bobo Manok à la catastrophe. Plus haut que lui, tu tombes et tu meurs. Donc, bref, c'est ça, je suis artiste et comédien. J'évolue au sein du groupe Les Étoiles de Bobo. Non, quand vous êtes président? Ben. Ah, yo moi bengi président. Elle prof. Voilà to kota likama président ezo bo mamboka likama président oyo. Ba misusu balinga ba benga ba président kaka. Donc to betel selon pe kaka. Awa, comment na yo boye relation nini nanu ozana ngo Shila na bandeko no oyo bazalaka ba uta na étoile de Bobo parce que to mona Muscador où Yaza a résidé quelque part, et puis Bayam sert pour ne pas aussi citer les autres. Relation nous avons, la relation moi bien. Ouais, tous en relation bien, tous en relation bien, nabat au bazar nanga bien, nabat au bazar bien na président nanga. Bon non bazar mabé. Bon, je suis pas venu ici pour citer l'air non. Donc pour nous c'est la bango pipte entre guillemets mais sinon Shila za mutu mo bien nazara bien na mutu nyonso za kananga bien na mutu za bien na boss nanga. Ah. Donc si vous avez bien engagé nos anneaux bien si vous avez bien na boss na ngapete o ngamo na ebiki yondo za gaffaire non tika la pose anneaux bien. Donc bateau bazala na boss na yo bien Shila pe ozana bango bien c'est ça. Neti Raïs bozana bien. Ah. Non bagi na que le verba musu ate. Kaye pazandeko o a zo pe formation et pas président Bobo. Est-ce qu'on est si batu le roi babango nous avons bango bien nini donc ingrat le roi nous avons bien nini ingrat ouais donc savoir oyo zanango et outi pa ya mutu moko boy donc mutango qui est le maître oui donc ex-président donc na bara président na yo yem tapé sur savoir on a nyoso pour ma deux personnes ba beso mbote na nzela oui sikoyo lokola ka longwe soit au Longwa ou n'importe quoi na télé donc simbaté toujours avancé comment on a eu là au fin de ça déjà combien de temps dans les étoiles de Bobo? Les étoiles de Bobo 4 ans déjà non que 5 ans 4 ans ouais yo kutai ba wana balongwa te j'espère kutai bango donc muto ngai na muto o nazoki chance ya ko travailler na ye ezala ki Adailuma Star Boys. Donc, il y a tout évolué qui n'a eu. Après moi, bah, de Mouto Chotangela Combo, il n'y a pas avec Ozonga. Raïs. Il n'y a pas avec Ozonga. Il y a Zongi. Bon. À mon avis, il n'y a pas les acquis. Il y a Longwa qui a pas Zonga. Oui, il y a qui n'a pas été. Déjà mis Longwa là. Mais na basangondé, on dira Longwa à Zonga, pas Longwa les sous. Dès que on a déjà tous pour ce soit parler comme il y a biso à Yozonga era zonga yé tel vie comportement né on a ma bizarre la race des vipères à mon avis ce soit né à parler n'a été
à mon avis on a supériorité pour d'abachila parce que déjà poste soit parler dans ma moto ezaki opéra musale wana qui tokos de ma monera déjà arte anga na oranga souté à la kimina le susaki comment na bana nyonso o ba utaka to benga ngobongo bazu formation et pas ya président Bobo na les étoiles mais kolongwa na bango bakindaka kaka mabe balongwa kaka mabe bazo mirimirer peut-être bazo lobaka so bazo lekana na bémission c'est dit à quoi yum tozala na kati est-ce que koko yebisa biso non po batu mususu pe bazo akangona nenga mabe ba comprendre bon mutu na mutu azara na ba raison o alongolaka mais to lobaka te batu nyonso o balongwaki yana mutu mususu aloba neka mabe po bima malamu place aki omona eza wa tozana parler yoza mama biso to abana nga na salima mabe moko boye o yo tant que parent na ngai parent na nga o mona ngo bien te opinir nga wana normal ceux qui pa na lekana ki opinir nga parce que yana ba bana misusu wana balinga ba pinir bango te si on peut dire que après ça moi suspension même mutako ko et ko ça peut quand même suspension te ya misusu kaka ba gangeli yo to ko za kibiso na rep par rapport à mabe osala ki ba gangeli yo et tout yo moniga que netika faux ba humilier tu te fais genre et tout au long na sur place OK koloba mabe or ba gangela ki opona mabe osala ki mais yo sur place OK wana OK koloba mabe omi bimisa yo mutu malamu do mi bimisa mosantu mais chila ozomona te que moko ko kolongwa akei alobi mabe to ko comprendre mi balé mi satu 4 to 5 balongwa balobaka mabe ya président Bobo est-ce que président Bobo yé pe aza mabe te koloba président Bobo sera aza mabe te c'est trop dit parce que aza mutu oui être humain sur ça na droit ya erreur mais il loko leki li solo ezate mokili sama li lobat na pe le président pa ko gangela nga lobi mabe ya musu na miso batu na nga mo concernant na bi ke noté ya musu ezaki na ngo bongo te mais papa musu amoni ngo mabe na réagir te na vanda na kimia na éducation au maman na pesanga na lobate na vanda kimia na lakisa pete na miso batu ke non na siliki na vanda mais après maman aussi là na bindeni na luka père na ngai pour na expliquer yo mo zondima po batu nyonso balongwa balobaka mabe so baloba mabe kasi on habite ça par rapport à l'éducation basa omoni mutu mususu akoza ne très bien éduqué na ndako mais ba maka mususu to sala na balabala il finit ça directement ba parents na on a parlé yo mona kaka olobi na yo yeba ke yo pe o eza caméra o eza pe elikana na YouTube tokozong saka ba émission voilà baninga mbalongwe yo lobi peut-être kozala éducation pe elandaka là je suis d'accord avec toi lelo siko soki yo polongwe omonité bon koloba kolongwa te na habité pour na zamu tout est bilobité mais je suis encore là na raisonnement pe na noté mais soki e ko arriva kaki si la longo les étoiles de Bobo na préféré na za bouche be que na lo baba n'importe quoi na télé tout komona ndeko na biso fendi alekanaki ba propos moko boye alobaki pe salaki pinté na ebité aussi déjà occasion pe ota l'émission là j'espère si natala coup natala ko tuna noté mezana batunde ba benganga ba ebisa ngai en tout cas natala émission wana j'étais vraiment déçu et on mutu le roi yi aloba bilo mo baba bongo na télé ba bazoloba soki kofula afula Moscador si ko soza bongo à quoi bon ko la kisa gentillesse na yona mutu so bokutani na eboyi ah bon yona mutu so apprendre mais derrière mukongo na ye olo baba n'importe quoi po biso to yebi ke président Bobo afula kaka Moscador afula Yams afula na bandeko mususu ya basi babilo mususu na etali fendi Raïs Ada afula bango te bango ba mifulama bango soki eza bongo soki eza bongo ba mifulama bango moko po ani te président Ada Ilunga Star Boys aleka pe na TV aloba mambo bango nyonso balobaka wana peut-être pe baloba même mamsu ya loba bango na télévision yango na loba ke no eza likambo éducation na utako loba eza likambo éducation ngina ye te yango bango ba bitika to so biso le yako banga te. Une personne qui est très bien éduquée, il ne peut pas passer à la télé pour dire de n'importe quoi.
Ça se fait pas. Donc il y a un adage mort le baka divisé pour mieux régner. Maman peut y a sur la créer un nenge bien mais zoko ça fait baninga. Là je ne sais pas mais na ndenga na monela ngula siki non de balobaka muto azama ile ba ilo sala. Oui. Au monde. Donc c'est bango ba ilo ba sala. Ya on appelle la siki ya on peut sala pe kino yaza président na bango. Pour tout le monde da mutu et tout le monde tout le monde na maïle intelligence na sagesse. À propos ya makamba fendi ninga loba ki otala caméra na biso vraiment elo ni okoko loba par rapport ya wana moni elo na ko lobesa kaka ke na bat mususu be ba gérer succès té na ko be ko succès té yango moni nzambe a pambola mutu musu atala pe na mutu ninga za o mona atala pe mutu atala na mutu ninga zali po yango to ba yango na ko be yango succès té ba pesi bango ka moi miette ya succès moi miette wana obengo miette po na miso be basili boyo wana bango te basili na bango boyo wana te po na impolitesse mal gérance à succès vraiment po TV diminara imatisara si bango te mo ko gérer moi miette ya succès na bango wana te le tozal. Vraiment Sheila, moi je te retiens d'abord je vais demander une vidéo question pour nous yakoyeba elonga nina tuna Sheila pour faire plaisir aussi à Maître Barnabé Macbey, pourquoi pas Apollin Bouanga, gaz na you. Dario, si déjà on peut prendre des points sur tout juste après. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Zoua. Atwalinga ba mona biso to dinda. Succès sala ko pasi papa. Et nyoko la ko ndeboy. Mona bato ba mate amri ya ko ndeboy. Ngaba bengo président to tikelo ki président. Ngaba bengo leader to tikela o leader. Ngaba bengo formidable to tikela ki formidable. Hein? Ah, succès soit ko ndeboy, soit ko ndeboy. J'ai dédié cette chanson à Keto. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Comment on a réussi à Zolo Bawana Abi, Olinga Kozala président, Batikeli Yango. C'est que, n'habitez pas dire en ceux qui avaient bien le bateau Bagité. Olinga qui président, tout Tikeli. Est-ce que groupe en haut? C'est qui a yé? Babi Yalinga, président. Mais c'est notre président, et c'est normal. Il y a un groupe, il y a des Toto travaille dans l'entreprise. Il y a des patrons, pour ceux qui banquent, bonjour patron. Parce que le quoi est président du groupe. Parce que le président, moi, je suis éducation. Donc, moi, c'est le président, il y a jalousie. Oh, le président, il y a un groupe de balai. Peut-être qu'il n'est pas assuré, mais il est assuré, mais il y a un musala. Il y a un musala, c'est bon. Ça passe. Il y a un président qui est président. Le groupe est le président Boba Bandara groupe wana nangana yé to zalara era la nda ko lamuki ke noté non ça la groupe biso to zalara message ni ko pesa batwana bao baloba mabe wana na bandeli lisusu message au pesa bango ezakaka ki non fini la récréation pour président Boba Zotala fini la récréation vous comprenez parce que président Boba Zotala tenté au la télé pour aluba makambo banana ba aluba et en sens té mutumo ayebisa nga lobi ah bango c'est que ezaki moi jalousie parce que ba misusu balingaka olongwe bongo ki ate pas président Caleb mais bango directement monaka ki ba bandai ko envier voilà est-ce que ça donc on est ko envier au monde pour ba sala rappeler déjà ba groupe mais si moi non autour ba donc à ça la groupe et Simba moi ni Fendi to Raïs oh non le bisiko à ça la groupe et Simba si ya mona ko quitter ayo zonga siko ayo ko masiko mwana musala ya collègue na président Adaïlou Star Boys côté kuna yo kutozo toucher été batu le pana ba to lobela likambo ya Fendi donc quand on a a fini la récréation. Donc à dater d'aujourd'hui, nous devons s'apprendre les sous sur le président Bobo Manoka. Ah bon? Son soldat. Ouais. Le dernier fils de son père. Yo le bakabo, tokozong sango, tario. Ah waka. Ozaka boyo mona
oboye lisusu bango kutu baboya ke bien oyoka yo oboye ye lisusu nani kaka ndena totala nanu kasi topé Satan attend totala nanu voilà topé Satan attend na ko retenir yo kaka na likambo moko te na yebi ke ozapi na ebele ya oloba eloko penza to yaki nango mikolo vraiment boza na pièce mususu bo tourner si net na kin quelle race mteleka la pièce asika pièce mo pe donc chicote on s'est ralenté parce que appel penezo kota batu bazo sepela nango aujourd'hui nani kuna kati na joué étudiant donc joué village joué village donc na joué tozaki ba étudiant tozaki recherche na village moko boye et simbité dans vie ba kambu ya village on essaie que to kangami na kati kuna moyo bimeza exact donc voilà dans les pièces asika donc mardi passer le deuxième épisode bato déjà libanda mboka bazozwa ngo to na si bon libanda mboka no bazozwa ngo te po yana na kid mo braza monine mais libanda toza na Bellevue TV OK na Bellevue TV ne toza wana to ba pièce na biso le kawana to ko sa pièce mo récent à 3 plus 3 et 4 plus 4 égale 3 voilà 4 plus 4 égale 3 donc pièce est au kota récemment on a Bellevue TV donc ça là qui vraiment carton carton si po babi président Boba Sila na donc azara sous likolote na c'était atikala na kawana atikala na kawana pe yango aloba lisuté po soka bana ko pesa mais si bato nyonso bazokota awa bazoloba na tawana te ki momo na moboye oyo akosa faire face na ngai soldat na ye à terre na ye sous sa zone à se rabaisser les sous tu as bien répondre ça ou quoi à se rabaisser à se rabaisser oui donc en attendant on a même moi tu as cette émission président habité ah bon ça support talent parce que mutema nanga déjà et comment na souka ya saranté pour tianga déjà kanda par rapport au makambu nyonso oyi banda kuluba mama nyonso banda samo batu banda luba pour na président mais si je passais pas à la télé c'était parce que mon président voulait pas que je passe à la télé. Pour les des femmes, nous vendons des bons na Silic, na président trop c'est trop. En tout cas cette fois-ci dans les cas, na démentir soit na loba pour na mambo bato na bazo loba soit ba. Il y a ça raté tika. Mais non, il fallait que les caca parce que bata Congo les baba comme un peu. Il y a aussi on a bien na boyo yebise que na les cas. Pour ça na le bébé que non président na les cas. Arrête pas boya. Anga boya point parce que biso to ngabi maloko là azo tindanga président zo tindanga na loba makam onga na lobby OK vous mona oui donc on peut na boya ko yebisa que notre président je vais passer à une émission et tout voilà à habiter donc on a peu surpris il y a vraiment les fans tourner na télé quoi voilà donc ba comprendre ba tout vraiment ba landa bino penza na pièce na bino lobi sous pièce en quelle race na yebi ki bozala jamais dessiner tuna kio lobi na ngape eloko nini rôle na ezaki nini na kati ya groupe ya les étoiles de Bobo ozara na poste ni to yeba karapo au monde batum suba loba aza porte parole to aza nani yango ala porte parole te naza vraiment acteur au sein du groupe les étoiles de Bobo batu ba yebinga ba disciplinaire naza disciplinaire te mais naza chargé côté technique donc na landela matériel bilo donc pièces donc montage ngai ma chaîne donc ngai ba perche te ko simba perche te yo te me rolandela muto asili ba perche voilà ba bilo wana moi que na yebi pe mo maramba merci beaucoup. Voilà, na évité message so copé ça peut numéro na yo moi message parce que to comme ki na biso vers la fin biso vraiment to rumela te po to nga tika penza ba to na moi elengi po ba zone so lisusu ama msu na kati ma msu nelo msusu bon copé ça numéro na TV bo c'est trop dur parce que non c'est ba benga ka na numéro wana eza na cash donc ça na posa ozashi là benga ka na numéro o eza wana oui ba ko pesa ba coordonner na ngai ona so za na posa ko lobana nga et comment donc voilà biso ezala awa to linga invité pinza à se relaxer to ebiki ozaye na kanda metomiko doser so pe to fungola ki o linga ko lobozaye pa marambe ba raison pe na boyebo doser pe na doser nga donc na ebiki oza mutabatu na libanda pe awa na RDC moi ba mbote na yo na bato nyonso balingaka yo donc ce peu message ezali n'hésite pas au lancer peu message na caméra Dario Jonathan. Donc
premièrement na banda na ba dédicace batuna so balinganga pour ne pas être ingrat. Base na nganya so ya KV ba master na ngai Sami Yat Ephraim Abiram Moïse Nonga en général. Gédéon da Silva Mbro. Donc na bino mingi ba master na ngai bo soutenir ngai bo sala toujours wana pour na ko pesa nga ba conseil on ba artiste pe sentir pe ça bien. Ya solo. Voilà, so ça sentir mo boya bien te o ça peut ba n'importe quoi le ba n'importe quoi na télé. Vraiment. Donc so ça na ba mo boya boania o le kanaté. Donc voilà quoi. Jonathan Ngana j'étais sali Nadar Joker ça m'agresse après sur ba moté place au sali. En tout cas la monnaie c'est na suki na nga wana na. Suki na wana. Ouais. Te ba bo ba eba na kaka donc on tout ça là mais ngapina profiter. Moi aussi j'en profite comme ça pour dire des gros bisous comme ça à ma petite sœur chérie, mon off de tri, Chilo, Jampanda, ma petite sœur chérie, pourquoi pas aussi à maître Barnabé Macbey, maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, moi Nandaku, na pesio Bambo Tebele, Alexis, Yamamoto Yamati, l'homme de Baibinga Baplan, Balobi Barbecue. Sauf imprévu, le 15 juillet, Bachila Barozala. Les étoiles de Bobo Barozala. Bato Nyoso Balingara Bango, Barozala. Yanono Nyangasa, Jardin d'Eden, la Pesso Bambo Tebile, Bisiko Ozali. Niki Kim, c'est la couleur d'origine, ma prête à porter. Ma prête à porter, Niki Kim, c'est la couleur d'origine. Ma préférée, Carmen Osinza. Des gros bisous à toi, pourquoi pas. Yaya Balé Kebele, Mireille Milambo, la Pesso Bambo Tebele, honorable Osval Nipaka, l'homme des disques. Dimas Jimmy Masaka, la Pesso Bambo Tebele, vu que fait qui vraiment tokos. Fait qui benza, na ndenge sengeli, la Pesso Bambo Tebele, na vu que moi au mobimba pour continuer na yango, pour l'embouanga gaz na gaz. Malou Mavoka, papa social. Malou Mavoka, Jonathan Zolé la raka. Malou Mavoka, papa social. Oscar Maritou, les millionnaires en culotte. La Pesso Bambo Tebele, Madame Chichichibola. Madame Chichichibola. La Pesso Bambo Tebele, il y a Papi Leroy, carte limitée. Donc, Nani Soubozé Belé, hein, Jonathan, ça vraiment. Ebele, Ange Nyanga Sambo de j'étais sali. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.